Desho Dena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango Europa ye basango ya mokili mobimba. Desho Dena TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango Europa ye basango ya mokili mobimba. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows Denar TV. Merci Naba au Balandi des shows Denar TV. Ce n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Neto sur la nabino ensemble, kaka neto sur la nabino na des shows Denar TV. Naina masolo moko mi balé. Tozo sur la nango masolo na dédié à mon couple surtout. Na lingi ba couple bolanda vraiment lisolo o na ye nango eza vraiment ya pasi mingi mais pona ke na ba développement na nga liboso na kolinga soki olandi émission na nga oyo luka opesa biso ba réflexion na yo okoki koloba nini par rapport ya makambo nyonso na ngi na loba sikoyo tokobanda na première lisolo eza nini naza na image moko ya video. Malheureusement ba vidéo mususu moya ko tiango vraiment ezala raté yango to la sarabino ka na ba photo. Problème o esalami na Afrique du Sud africain na ndeko moko ya Ugandais. Bazaki na bolingo. Ndeko ya Ugandais wana alinga Sud africain selon histoire na kolingana tchabwe pour comprendre bien ou ba makaminga na solo ba po ezala moi bien. Pour signifier vraiment gloni des choix lingalo batoko chango boy na chi a omoni ndeko mwasi o sud-africaine oyo babalana na ndeko moko ya Ugandais na kolingana grandir yango boye pour otala bien na ndako epesa yo visibilité ya komona na chi yango plus ou moins comme ça poto tanga zela to ajuster photo bien totie photo oyo awa po totanga na yo bien na ndako totia yango boye totia nanu boye totanga liboso makomi ebongo tokozongisa photo bien po yo pe otala problème eza nini awa problème oyo esalami na Afrique du Sud mwana mwasi oyo ndenge ozomona wana na kati ya photo aza sud africaine abalanaki na ndeko moko ya Ugandais c'est Ugandais attends on n'est pas na loba biloko na mwa mobulu aza Ugandais voilà aza Ugandais voilà c'est bien na moni ya na seona balobi boye woman give a poison to her foreigner boyfriend from Uganda as stated in the first video yesterday. South African woman, if you don't love us, please don't eat our money. Just imagine the boyfriend paid high school fee until she's finished high school and immediately got a new South African boyfriend. Right. Tosuki na ndengo wana ezaki juste na tanga wana poyeba elo ninga na ngina expliquer. Selon photo oyo na kocha photo oyo awa lisusu na monso grandeur nango après na ko arrondir photo sur la bien toche boy. Na benda o na katikati. Soko tali na likolo na première rouge côté ba souligner wana ba komi poison wana na anglais poison. Soko tali événement salami le 18 juin 2020 l'autre toza le 22 hein le 22 oui voilà l'autre toza le 22 événement salami le 18 juin 2020 tu vois yangwana ba komi likolo wana yangwana ba komi na likolo na 17h45 wana ndenge bakomi 17h45 18 juin 2020 et puis sur tel côté encerclé ça veut dire 40 years old ça veut dire Ougandais oyazaki na 40 ans mobali azali na 40 ans voilà oyo ezali rapport ya la police après les examens ya corps wana ba constater que apesa ki est poison yango ba souligner na rouge wana poison mobali aza na 40 ans d'âge soko tali na photo wana ndenge zana mobali alali na se ozomona mobali alali na se ye wana liboko na ye ezomonana
na ndambo aparti ya nzoto. Soko tali na sima ya mwana mwasi o eza mbetu batelemisi. Tala na mutu wa mwasi wana eza pied de lit, pied ya mbetu kwa. Yango wana batomboli, c'est-à-dire o etelemi na sima mwana mwasi wana eza mbetu. C'est-à-dire photo wana tozwi yango na likolo ya video, na video ndo komona mobimba ndenge azoloba mwana mwasi wana na ndenge batomboli mbetu wana po baya kobimisa ebemba mobali na kati. Eloko ni siko tokolinga toloba zela tokondisa yango boye totia yango awa ebongo nga na bino tosolola bien. Voilà, zela totia awa ebongo na yebisa yo nini na kokoka ko expliquer yo na kati awa. Totia yango plus ou moins awa oki ko continuer kotanga na o malembe soki okolinga. Voilà, totia yango plus ou moins awa. Voilà, tozongi wana. Question eza boye papa mama landa na boke boyebi bolingo ba force rangote bolingo soki simbite na efsa rabino mikolo nyonso yaya séparez-vous avant que la mort vous sépare. Wana ona loba nyonso mwana mwasi aza sud-africaine balingana na Uganda wana balobi sud-africaine oyo Uganda wana afuteli classe na nyonso tindenga asisi classe asisi ba université na ye na suka tanga moni ke vie bandi ko koma bien ake kolingana siko na ndeko na ye sud-africain alingi sud-africain azui poison apesi Uganda wana po Uganda sa nini akufa atika ye libre à vivre na ndeko na ye. Bref, histoire na bango ngwana eloko nini de choix kolinga loba yaya oyebi na bolingo eza na frontière te mais talata ba congolaise na biso basala biso mabe yaya to vanda na ba congolaise wana kaka to va na banka abongo parce que omoni na vie eza na ba bikumba kumba msutu kenda kokumba yaya mwasi msusu kansolingi mwasi nzoka yenda zo mettre fin na vie na yo. Histoire on a zo eza vidéo mobimba zana l'action ba capture on a zo ki na kati ya vidéo wana po otala eki ko permettre yo o comprendre pe makambo mususu to supprimer oyo toke na oyo paf awa. Tu vois kande na ebisio ndenge ozomona na simane wana eza mbetu batomboli baye kokuta mobali na kati baye kokuta mobali na se ya mbetu asi abomba mobali kala mobali deja kufa abombiye na se ya mbetu. Quel genre ya kindoki yaya photo sambela trop omona kata bolingwa lelo ya biso ba jeune lelo ya 21e siècle yaya faut kosambela trop oyebi to kokuta na nani yo kanso kuta na mwasi nzoko kekuta na diable sur terre okutani na diablesse moko boye sur terre oya kosi sa vie na yo yo kanso lingi mwasi nzoko lingi lima yaya oya zo mettre fin na vie na yo. So landi histoire aza mwana mwasi oyo Uganda wana nde abokoliye afuteli ba classe asisi classe mena sima aussi sa classe akomi na besoin bala ekolo na ye. Voilà. Yango pourquoi na lobi yaya ta ba congolaise na biso baza mabe yaya to vanda na bango na oka ndengo wana. Oyebi mambo ko bala na ba bikolo différent oyo. Aha. Na lobi te keza mabe mais nous devons comprendre au moins et là on y a expliqué côté wana. Tala muto ya salisi mena suka alingia boma epo balana na ekolo na ye. Yaya nikambo ekolo ekontaka. Ekolo ekontaka yaya. Muta ko sauter parce que lisolo esalinga passe batinde ninga vidéo mobimba na na téléphone. Kokuta mwana mwasi abomi mobali apesi poison ye moko apesi poison azui akotisi na se ambetu. Mobali ase akauka kala mobali akauka na se ambetu kala bande kunaita ka nde bayaka ko yakoluka nde kuna baonde kwa omona na te ba sentir ka ke ba odeur mo bezo mona na ndako yonde kuna biso omona na tende nini ka ndinge za ka musuku ka nde na isa bino soki to bimi na Afrique to ina bamboka bapaya to komaka libota moko nonde kuna biso omona na te en même temps tozoka ba odeur moko mystique batombola mbetu boye mutu ye wana si akuma lokola je ne sais pas mbisi ya kokauka ker ya ndenge nini yaya so omoni koza na besoin mutu te yaya bo se séparer dans le calme luka ba manière ya kokabwana na mutu ke omema molimo wa mutu omema makila mutu c'est ce que j'allais dire omema mikumba ya vie et ça ninga somo nde na otala vidéo parce que vidéo eza ya mobimba wana eza juste ba photo na lakisi yo po mona ke veneme eza vrai vidéo eza ya mobimba na mwana mwasi wana azoloba na kati ya bolingo soki simbi te il faut faire attention
Et ça na basi misusu a na oloba na voler à ba papa. Tozonga na deuxième volet au monde ndeni mobali azo boma mwasi. Mais tout ça non et ça des images. Il y a ba famille différente, il y a ba famille différente ou il y a ba couple différent. Zala branché na expliquer yo. Mona mwasi abimisi e bemba mobali na se ambeto abomba ya alesa déjà poison kali ça li bien te ça passe ya. Soki olingi mobali te olia ko boma. Ndeko mwasi luka façon tout pour se débarrasser na malembe. Yebisa mutu carrément. Bien que ça la passe na mutema menasi mabatan et les karanamo histoire eleki. To mona yebande ko basi mususu awa. Kaka biso bata poto alesi mobali poison, mobali okufa zo filmer. To mona kia. C'est un frère congolais, comme on est Zaki, je ne sais pas, c'est pas aussi nécessaire, mais oyebi lo na zoloba. To mona ende ko mwasi mususu na Allemagne, je ne sais pas oui Allemagne. Abwakela mobali mafuta moto. Bino kwa nezo sala bien te. Na na histoire pour rappeler l'amour bolingo soke simbite ya yatika. Avant que ba boma yo ndengo wana tika. Parce que ça blom susu tanto mwasi pa banda ko linga te me mobali ya forsaki ko continuer koza na mwasi. Voilà pourquoi mwasi abomi. Mais surtout plus to linga to lo ba ya na bolingo soke simbite ko lukato me mama kila mutu. Ya tinde to bala na entre bikolo. Ils ont une importance moro, ils ont un impact moro. Ils ont une importance, ils ont un oui, to boy te ba problème on est salami pe na école on a biso ebele mais ya ba congolais auto mona na bango mabe. Te mo bazaka bien. Mambo ezaka makam. To leki na deuxième sujet, on a ngena laksayo événement vrai et salami na Afrique du Sud. Ba sud-africaine ya baza très dangereuse. Sud-africain en général, beaucoup ko liana bo melanae mais il y a aux amtalboso bimsa munduki attiré à bomio. Sud-Africain beaucoup lia bo melana e nazala mwasi nazala mobali. Soko zakaka mupaya. Aza mtalboso ozwambele atubio na libumu abomio. Sud-Africain. Sud-Africain aza peuple moko très dangereux. Également Sud-Africain wana abomi Ugandais wana mobali ana 40 ba vivra bien abomba na se ambeto likambo kokamwa. Il faut avoir un cœur. Ya kondima musala biloko abongo atanga desho na mobali mais ko boma mutu na bombe na se ambetu. Pardon wana na okosala te. Voilà. Toke na deuxième sujet parce que ça ba sujet moko batindelingi eza presque similaire, eza presque loko moko ya on na lobela monyo so na katia. Toke na deuxième sujet. Deuxième sujet eza problème ya mobali oyo. Papa oyo na mwasi na ye kaka ndengo moni na che awa na kolinga na grandir mwa muke pona permettre yo omona bien na kati ya ndako. Si na grandir muke na bengi yango comme ça na pousser leo na kati awa po otala. Voilà, to chango boy. Papa oyo ba image eza ko circuler na réseaux sociaux abeti mwasi na ye pena boma. Yaya oyebi mabala mususu na yebi te. Mama okokanso zui mobali nzoko zui elima. Mama okokanso zui mobali nzoka angwalima muta okotso mabelende ye wana. Faut faire attention des choses de Nart TV. Rien que la vérité ya na koso pona nini pourquoi lina kosa. Yaya mwana mobali e beteli azo beta mama. Na mona te. Yoka abeti mwana mwasi opena boma. C'est-à-dire que ça beta te mazo bombarder makofa ko bombarder. Mais non. Yaya tala image oyo. Omoni fer asimbi na maboko. C'est-à-dire azu fer, a brancher fer et chauffer rouge. Abandi ko tamponner mwasi na nzoto. Azo tamponner ba fer. Soko tali na likolo ya mama ndenge avandi wana, a tamponner fer na makolo chua. Alongoli e poso. Soko tali kote na che ba fleur wana eza bisika ba makile eza moye to che eza te bisika tumbi. Soko tali kote na che ba fleur na mbanga mama yaya atumbi mbanga ya mama ya kotumba lokola kamundele. Soko tali likolo kote na che ba fleur na liso ya mama atumbi mama lokola kamundele. Monde to tumba kwis atumba yendengo wana. Ndengo zomone atelemi wana yena mwasi ne ye wana na fer na maboko. Fer wana asimbi azo tumba yenzo to mobimba. Des shows. Na bien. Webi ba bolingo mususu na ebite yaya. Tala sko koto ndenge mwasi aye kokoma yeyo ba bandele ba che mutu na ye mobimba. Ba roule ango bande. Ba che bonnet. Ba che bonnet na mutu.
tala mbanga yango wana nyonso ba zipi yango moi na zipi na ba fleur o moni ba zipi na mbanga azikisi mbanga wana nyonso na moto mbunzu wana nyonso a repasser makolo nyonso ya mwasi a repasser tolo a mwasi nyonso a repasser maboko a mwasi nyonso a repasser niveau azo beta mwana mwasi parce que na vidéo ba biloko na zo eza ba vidéo alors ba vidéo ya bongo moyen to tia vraiment ezalaka te parce que ce n'est pas du tout permis à kotia ba vidéo ya bitumba na YouTube. Voilà pourquoi des fois tous agapé bloqué moyen to tia la bino ba image wana ezalaka te. C'est ça. Ça dit papa oyo na ko sayote a beti mwasi ndenge ozotala zo bete na vidéo yaya azo bombarder maman makofi ya ko bombarder woni ya ko beta te azo bombarder ya ko bombarder mais ngamo na tali na lobi bongo ebeteli ya boye yaya yoka atu esko kota ba papa mais mon cher so lingi mwasi te yaya olio mema problème tika ya kende c'est-à-dire papa on a simbi mwasi coup de tête wana vidéo on a expliqué au vidéo coup de tête kuna azo ya coup de tête kuna azonga bo azu faire à moto kanga na mutu makila aya bo faire à moto chua mais non il faut avoir un cœur. Des images on a ko bete abino masolo bato mi balé moi si wana bomi mobali na papo tala bana mutema papo azo bombarder moi si na ma kofi ya ko bombarder et azo bombarder likof asangisi na faire a bombarder c'est-à-dire na faire na likof a bombarder na mutu a moi si akimi akekota na toilette je crois kota ki ndai komi kangela na toilette a sauva kinde angwana oui yaya bolingo soki simbite. Séparez-vous avant que la mort vous sépare. Parce que façon zo bête la moisi. Non. Nandimite bolingweza. Oui, ba erreur musu eza na bandeko basi mobali alingi yote mama tikana ipso vérité parce que ceux na okosa pour comprendre le roté. Tikana lo bara vérité, tu répares na yo. O ya bien joie. O moni mabe boaka. Mama, ceux mobali alingi yote tika o forcer ko. Tika ko forcer ndeko mwasi ko kufa. Ako bombarder yo makof a bombarder yo fer yo kufi bakundi yo ya otika la zui mwasi ya zo penser ke ndolanda eza mibali mususu azo bombarder mwasi ne makof ya boy parce que asi amoni libanda azana besoin yo kende azwa mususu c'est ça eza mibali mususu alingi yo te mais yo moko zo kende komi pesa c'est ça aussi l'erreur faut linga ko yeba mutema mobali yo to vandini est-ce alinginga est-ce alinganga to mobali na zolanda est-ce que linginga to azosala ka ba aventure comment ne beteli o papo ya zo beta jegir na mona nanu te niveau papo ya zo bombarder maman makof nga mona vandi na bité mais eza na bato mususu babanga pe makambu te et puis mwana ngo yo zo bombarder makofi boy yaya mwana bato mais soko bomi soko bomi okozala wapi okimela wapi zena na meka ko projecter sur photo ngo bien penda po total et susu yango yaya kande au moins na tia au moins nde asimbi faire azo beteli bende wana na mutu webi na oki somo na video wana salinga somo na regretter na bime ezana basi bazomona makambu na mabala ezana basi bakoti mabala te me bakoti esclavagisme ezana basi bakoti bolingo te me bake kokota na liwa na libulu nguma yaya bolingo soki ezo simba te na zo ebisa yo mama ba forçaka te mama soki mobali alingi yo te oko souffrir yebake kozaela o souffrance mikolo na mikolo po mutu ano zolanda alingi yo te e mobali soka alingi yo te yaya pasi milelo na milelo pasi yaya milelo na milelo pasi veut dire que ngeto lo bana des images wana yango wana ndeko na bino mwasi nde bozomona na mobali a bombarder makofi ya ko bombarder a repasser ya ko repasser na fer à moto ti omona batie babandi wana ça dit fer yaya oyebi douleur ya moto so ekoti na cœur muto akufaka douleur ya cœur wana soki eleki trop en fait douleur ya fer soki eleki trop kozika moto ebomaka mobali azobeto na fer a brancher fer na courant échauffé ale tu azo repasser azo tamponner fer na nzoto mais oyebi nga personnellement ekamu Singapour atanga banda na botama biloko aboye na sala ngona nte pe na oki ko sala ngote et je souhaite même pas ceux qui au moni ki ezo simba lisusu te na mwana batu to na mwasi na yo olie obomaye yaya séparez-vous
Maman, il faut que tu rappelles que tu as mobile, tu as na côté wana parce que c'est le commentaire à vidéo wana mutu na muta commenter pe na ndenge na ye. Ba erreur pe za la mine côté basi. Oui, tu peux si faute pas ya papa ndenge azobeta maman. Mais to so anan ko bongisa mukie côté ba maman pour te comprendre bien. Tu as raté to pe si faute oui. Ba acte wana za mabe. Mais maman, yo pesa na elo msu mobile no apexaka chaque jour yo karaté, on répétaka la même chose. C'est ça aussi. C'est ça. Oui, des shows d'Enar TV. Ni pour, ni contre. Rouge comme rouge. Noir comme noir. Rien que la vérité. Olingi na koso pona nini yaya. So na kosi yo na sali elo hotel. So na osala ba émission pona kosa ka obina kumisaka bino basi. Nazo ede bino pété. Fona yebisa bino pe ba erreur pour bon comprendre. Maman eza na eloko moko mobile no apexaka chaque fois oyo kakate. C'est ça. Oyo kakate, oki kokwea na ba ambiskade ya boye. Eza na ba esprit mususu ya diable e yake koti na nzoto ya muntu. Mobali no azala abongo te mo comprendre te asali eloko abongo. Pourquoi? Apekisaka yo eloko moko oyo kakate. Okoma ko répondre mobali loko a camarade na o atala ko na misu. Maman keba mobali atikala mobali. Faut faire attention. Biloko boye tie sala meza toujours na ba cause. Na ndimi pete ke mobali wana azali boma. Amelaki kuita masanga ye kaka andi kobeta mwasi non yaya. D'un côté tozonga ka gauche, totali droite mais tozonga muke na gauche ou bien total moi rétroviseur. Ba maman boana ba erreur ebele. Faut ko éviter erreur mo boye eloko moko mobali no apekisa ko chaque jour yango yo sala. Yango yo sala keza ba erreur okoko ya na bagafa boye. Et sali mawa pasi na son. Ba maman to meka ko bongisa pe ba comportement na bandako. Pour éviter biloko boye sala maté. Oui, tolobeli eza ba violence faite à la femme. Oui, ça je sais. Mais yaya na kati ya bolingo mwasi, il faut avoir la soumission envers son mari. Juste un petit conseil na pesi pa na bino pour vous mekape na comprendre. To moni eza mabe mais na lobi mais maman, est-ce que oyeba ke loko mobali na pekisa ko yo kakate? Oyeba ke pekisa ko makambo ya linga te yo sala mais yo continuer ko sala ngo. Toza wana mutu na mutayebi nini mobali na ya pekisaka ye asala te. Yo moko yebi nini mobali no alingaka te mais yo continuer ko sala ngo. Toza wana eza point o na lingi mutu na mutu a prendre conscience et loko ni papa pekisaka pe yo kakate. Luka o changer pour lobi ba accident boye e ya te to ya kolobela ngo lisusu. Merci beaucoup. Nazaki na besoin na expliquer des vidéos wana ya ba événement mi balé leki. N'hésitez pas à partager cette émission pesa na ba maman mususu batala. Ba erreur aboye elongwa na kati ya mabota, elongwa na kati ya ba couple ekosala bien. Aimez commenter votre émission. Ezalaki ya bino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya. Ciao.